Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez. Nakati la chaîne Nabino Bayoka News Télévision. Bayoka News Télévision, chaîne de médecins, on fait Sarabino. Toujours d'informations sur la réalité à Kinshasa. Sur le peuple congolais à Zomona, la réalité où il s'est à Kinshasa. Les locaux sur terrain, bon, moi déjà, je suis malade, on l'a pour moi, on a vraiment que le plastique est emballé dans Nakati à Bassag. Les lots au BTM sur le recyclage, il y a le plastique. Puis nous, bon, on a les lots qui n'est commis salité, qui n'est commis bon soto. Les lots, qui vraie raison, tout cause. Il y a des soto, il y a des simanangai. Les autres, il y a des enquêtes, autres médecins, on peut faire des informations. Tout ça qui sur le terrain, il y a abondant particulièrement. Et si il y a Kintoko Ezali. Kintoko est une compagnie qui travaille en collaboration avec le gouvernement congolais. Pour le recyclage, il y a des déchets autopégués, des plastiques. Les lots, vous remarquez, les lots, maman, les lits. BCP locolé, Bayoka News P, Nandenga Bomesano sur terrain, na locolé, on a ba maman, pour te tomber ta masolo sur Sika Baya à déposer plastique na bango. Et Sika maman, oazo luka peut-être pour akura coller sa bana, peut-être pour atteindre sa bana, na katia, na sima ya musala ou ya ba plastique pe ya koya non awa. Les lots va pénaliser, va ne Sika ya ko. Pourquoi? Parce que bourgmestre, il y a commune, il y a Gondal, a interdit à suspendre. Si ma maman va me tourner, va suspendre. Poto lia ndengeni. Poto kende kutosala musala nini oyo kosala que non bana na nda ko balia quand même dunda. Ndebika que non le na kinto comment esprit moko na kata pour que non article 15 koluka. Donc maman moi avant na ezati. Lelo va suspendre bango. Et si tu as besoin de quelque chose, et si tu as besoin de plastique en grand nombre, pour te battre quelque chose, pour te réduire quand même, moi, insalubrité à niveau de Kinshasa, la capitale, les lots passent les alliés. Binomo besoin de déjà ma maman, na mololo au babeti, na locolé au balélissi, par rapport à pour supprimer Kintoko. On a comme d'habitude, et si quand penny va au la pour quelque chose pour gérer le foyer. Donc, ils ont passé. Beaucoup de quand même interview. Puis nous avons quand même quand même ma suggestion à demande à travers Bino à travers Bino gouvernement, membre du gouvernement. Au Bolanda, côté beaucoup va couper sa maman na biso oyo ba sapé ba congolaise, au peut baza na droit ya ko vivre mieux na kati ya mboka na bango. Occasion bazala quand même satisfait na musala oyo ba sala côté bazwa moi 100 francs ganta ya foyer na bango. Donc restez branchés ensemble les lots makambo étalé recyclage des plastiques na kati ya Kinshasa. Tolingi molimo akindumba te, tolingi molimo moyibi te. Tozana mibalo bakosuteni biso na kati ya bana te. Apare musalo tozotangisa bana. Lelo babwaki biso libanda. Tokokende wapi? Nana kosiporte bani. Plaso
batindi biso antuka toboyi yango salite eleki na mboka salite ezosila nango te antuka mpona kini bopeto eza zero na mboka Kinshasa nasuki kaka babongisa mboka eza salite siko nani alobi bolongwa awa bopromesi ya bandali mutu alobi tolongwa awa abongisa mpe bandalungwa eza salite akende na prince mpenza eza zero eza salite akende na baka yao atuka prince na baka yao eza zero biso mabe mpenza biso tosekete ata moke Dani abongisaka bandalungwa ye azobongisa bandali te papa bateli biso contener na fulu tolongwa parti ya baboye tokende koboye tiboye neti nga nafana na tankokolo nama na kolonga na milaki mpina kende na kuna na fulu na okoka te awa eza nde pembeni na longwa chatini mutalobi elongwa chatini alongwa déjà okomi na papa Daniel papa Daniel tolongoli biso awa papa Daniel aza gouverneur na biso ya Kinshasa mutu alongoli yango na mese mutu alongoli ya bandali mutu alongoli yango ezalaka te biso toza boye toza na bapasi toza bavek nde bona ozwa mbonga moke naotangisa bana classe nazosuteni na biloko kosunga ngai leko nakovanda mabonga ezosunganga mpona bana yango ngana biaki kolonga na ngai awa nakende na limene ya lobi eza makambo ya gentili ngobila nde mutu abandaki kolia mbongo sikoyo ye elokoli sikoyo biso olingi bapesa ye mosala na bandala mosala mpe na bande alobi na biso tolongola salite tolongoli salite toyebeki te tolongola salite pule kolongwa tosala bo me toa lelo balongola biso kote alobi chantini mutu abandaki kolia mbongo sikoyo ye tokodi asala oyo nyonso soki alingi bapesa ye mama lokola nga mokolo bona suki apembe boye nakalakolongola biloko tina kendeke tikuna na okoka suki ya pembena nazonga bajantanane bajample ezosala nga olo ya azobebisa mboka ndengene mutu azobebisa mboka baloba bolela esika batabeza wana batekisisa biloko nayebi te soki mpona nini balongoli biso awa esika na biso mpenza tondimi yango esika ya bien mpona peme ya komini na esika ndenge tozolokota bamatiki awa tozolokota bamilangi awa esika mpenza eza ya bien basomba yango combien nde boyaka no basomba yango combien nde boyaka na saki boye te saki ya mobimba saka mobimba ngo bapesaka mpe biso na 6 000 francs allez banda lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi nde baye bafuti allez bakonte nombre de sac oyo osali allez bafuti yo sikoyo tomoni te eloko nini baye kolongola biso to avance na to avance kaka ofuta na olongola alobi yango bien okokende kosalela nani mokonzi baopesa ye respect batosi basalaka ndenge wana te zongisa na malembe zongisa bamama nde bazoloba
veuve ete biso tozosouffrir omona mama boneta boye mosala eza te azotangisa bana mamlongonakelokatera sina ye natangisa bana na ngai yoya olongola eloko wake nalingi eloko awa te oyebi conséquence nango biloko ayosala kolela bamama aveuve eza nayokaka azongisa biso tosala mosala na biso awa po ata yo ndeko nanga ndeko filme wana soki sokota lelo ngane nabota yo mais koyo botanga te ngana olokota milangi na ngai botika ngai ata mwa 2000 nazoka toza na Congo tosouffrir okoya pays na biso moko tozoka souffrir biso boepona bitamoni atuka biloko asala arrêté biso ya mama vene atosala biloko ayosala atosala kote atosala mosala epe abotomene bamama epe akote mama te amela je madame nasaka kolokotala terase nazo likutala nga na lia napale keke kulunga mele kokuyiba babe kobetaka mama modelika bete olonga bilamba soki lokutunga bibata mikona yokobeta nga bakobeta ngai mais soki lokutungilangi na nga nakena kilia na mbeli mpe mai nazali na ndako azongisa pese okima ndenge soki nzambe ye asambelaka nzambe oyo apiake bokozi wana azongisa pese batindi bino kuna bosande bamere balia bafuta tozonga mpe classe mpe ezonga tose bosali boye te otwara osala bana rentrée scolaire yango ndenge ko classe yango ezonga classe ezonga foloba classe ezonga le temps déjà c'est lequel les alaga longo biso azo c'est la titre de penser bambongo na biso c'est ma propre côté allez ayo longo longo na to c'est pas na honte atamuke sikoba na pe classe pezo zonga awa bo sala nde atamuke ba c'est pas na honte ba bongo ba longo ba salita on est là tu vas sur ça ici là ça tu kuna tu to boy kuna kuna c'est dit la maman déclaré que nous avons ici on va se le place okolanda nga na poko oyokela biso mawa soki biso tosali mosala osi tokoleta kokufa bazokisa motema lokola papa oza moboti tala pasi na biso mani toolela boye soki tosala biso mosala na biso kotelaka tuma awa todelaka awa tosala mosala to bandeko tosila match ya masala pardon papa mbongo te rien me bolingo nzambe ezali mpona kotosala leso espace de base dans la place ça la paix non mais l'eau plus elle bana balati babino balia kotokosala scolaire ya bana ngai opasi ya boyeotelendela wapi klase ya bana loboko mokobokaka nde maboko mibale loboko etikala moko siko biso tokosuka wapi tapala bana oyo bandeko na nde bana na nde bakotanga ndenge nini papa tokosuka wapi papa tokomi na suka asali bien fula ezalaki awo bato babebisi bambongo ebele place ekomi propre sikoyo ye amonte biso kolongoli kotanga basali kotumbala bamonde place etikali bana bakonso bakuluna o bazolia bien te lelo mosala yango lekusi yebisanga mwasi oyo alali nzala lobi akomi na soki lelo alie te lobi aleta akomi na mais soki lezola mwasi tengilalia osaitina te adikama oyo yango na poko alali papa pardon nzambe akota kati na yo tatanga mosala oyo ebele bamongo bisolongo
Amour de Dieu, amour du prochain. Et ça la carte dit nous pour la date à moi parce qu'on a rien à recommander au niveau au Cameroun sur maman des années 5 na Kenya maman n'aime que à Tonaka surtout na badate voter surtout na voter pe na za tricot na corona na za na moto na pesa pe mbo de place wana mona parce que na ça na voter pour monsieur le kufi toujours dire non awa et si là on va toujours toujours dépendre pour na to voter donc comme la rappelle du on est comme la pétard na commune wana ni to voter na za pe na corona na pesa na pe mbo communal. Boyete papa. Boyete là ça il boyete. Avec Balbito. Votaye. Bon la polo est au votaye. Votaye. Oui, déjà, il y a Kobaki, il y a commodité, évidemment, c'est sans polémique, sans Kobaki, information. Donc, comme déjà, la soupe à la tranche, la biseau, ils ont qui va réalité sur la Kinshasa, l'autre, ils ont la réalité, va recyclage. Maman, va les livres, va mettre le collier. Je pense que puis, on va mettre ça dans la biseau. Je pense que c'est pour faire si maman a une solution. On a dit que bon, la biseau, c'est pour faire la solution, l'air de faire ça, toujours l'information. Il y a ma campagne, donc, la vraie cause de ma campagne, c'est les gars, binomos aussi, le midi est que non, déjà, beaucoup merci à vous qui a contact. Je pense que Bino va trouver la question. Beaucoup a coupé sa parole, maman solution parce que les lots ont remarqué, classe qu'à la mérité. Dans quelques semaines, pas n'a pas besoin de classe. Ma maman, pour ma message, ça quand même, pour la ligne de Goubalia, attendre sa banne. Ah, vous supprimez ma mot. Pour Asuka, pour pas la base, pour pas la base à la Kuluna, pour pas la base se retrouver dans la Batela, pour pas la base, si pas qu'il y a des négociations, pour les Zanga Batata. Je pense que solution, on fait ça, maman, et ça, sur Marambo et Tali. Il y a un plastique, il y a un recyclage de la plastique. Parce que supprimer, et si il y a un plastique là-bas, et ça pour pas se retrouver dans les pour moins mis sur ma pour et ça vraiment important, et ça important. Donc, comme déjà pratiquement la soupe à 30 chapitres, on te fait Sarabino toujours. Information sur la réalité à Kinshasa, quand on est dans le Barakeno, je travaille toujours en collaboration avec celui qui a toujours appelé l'ingénieur Babou Kabas derrière les images. Donc on met déjà pratiquement la soupe à 30 chapitres de la réalité sur le terrain. Déjà, salutation à la réunion sur la radio. Dans l'internet, il y a un s'abonner la chaîne, la chaîne là, on va s'abonner, il faut s'abonner, il faut commentaire la vidéo, pour tout pour Kakoyeba, et il y a ma faille. Donc déjà, je profite de saluer déjà à tout seigneur, tout honneur, elle, on l'appelle déjà maman Odette Mbouissi, la mémé de Gabriela, Odélia Gaboua, Talia, Loan Gaboua, donc comme pratiquement déjà la souka, il y a 30 chalisso, où ils ont qui est le 100% réalité à Kinshasa recyclage, il y a ma plastique, où ils ont les logos, et ça niveau insalubrité à Kinshasa. Dans l'insalubrité, la maman quand même a besoin d'initiative.
hôtel de ville en collaboration avec Kintoko pour évacuer la salité. Mais à vous supprimer, évacuer en hôtel. Déjà pour remarquer, insalubrité, c'est que tout aidé le gouverneur de la ville, Daniel Boumba, Kinshasa doit être propre. Awa, vous mettez sa bande à supprimer. Et ça pour salité, je pense que Pino va causer aux la Nabiso, pour mettre à cause de la solution et pas à maman au bazo, ça la moussala, peut-être pour nous voler ça, ma botte à la bango, avec la saison, bon, allez, ça va en je pense que les habits sont bon, on va zongi ce phénomène de Koulouna. On va zongi ce phénomène, il n'y a pas si on va jeune, on a vu ça comme ma fille mère. Donc je pense que tout comme les gens à Souka, salutations à toi, ceux qui ont dit à tout seigneur, tout honneur, maman Adèle Simbouiti, salutations à toi. Je ne t'oublie pas, toi on t'appelle déjà la magistrate Davina Oto, Daviker, salutations à toi, je ne t'oublie pas. Lui je l'appelle déjà Aristote Kyoko la Kyokologie, maître Hervé Kapoukou, le maître du baron, le mineur du baron, vous m'excusez. Je te salue, toi on t'appelle le manager Jonathan Marou et tes salutations à toi, Gilov Mani, Docteur Cisco, Etienne Poufa, Boza vraiment ébélé. Je ne t'oublie pas, toi on t'appelle Préfina Chou. Préchou, salutations à toi, Préchou Bidzi. Préchou Bidzi, salutations à toi, je ne t'oublie pas. Toi on t'appelle déjà Mariana Kachama. Mariana Kachama, salutations à toi, je ne t'oublie pas. On te voit déjà, elle l'appelle Adriana Mbouzi. Salutations à toi, Iguette Son Pemoukaï, je te commis vraiment la souka, Jatron Chabiso. Donc, Boza vraiment ébélé, puis vous avez ébélé dans la navigation, maman Julie Kitambala, famille Kabwa en entier. Donc, comme il y a souka, pour avoir contact Nabiso, vous bien Nabiso, le numéro Nabiso Ezali, plus 243 97 0018 151. Plus 243 97 0018 151. Donc, Jaël Mato Alipa Samima. Vous avez vraiment ébélé na kolanda biso pe bolanda ka biso Chimène la reine de CC ni Christian Konde la bossa nioté vous avez vraiment ébélé na kati ya émission na biso tranche biso. Toi on t'appelle John Guy la plein de gaz. Je ne t'oublie pas, salutations à toi. Ça c'est à Bana. Loboko moko. Mibale na sonye bango. Loboko kabe tamboko mibale. Loboko etikala moko. Siko biso tokosuka wapi tapela Bana oyo bandeko na bana na bino bakotanga ndenge nini papa. Tokosuka wapi papa tokomi na suka. Asali bien. Fula ezalaki awo bato bamebisi bambongo ebele. Là c'est comme propre. Siko ye a monté sur quoi c'est bien. Bambongo ebele na sali bien. Lolo ko tanga basali ko tumba bambongo. Là c'est très propre. Ça sona kama ça.
siko tokokende kolukela wapi bamindi papa na biso bamama soki bino bolongo libona mama wa rentrée scolaire tala bakozonga nini abima na Je ne t'oublie pas toi, on t'appelle déjà Maman Karine Poutou Lembo. Maman Karine Poutou Lembo, na kati ya Kasavu, Salawana, maman na ma vie Kitoko, na Bossani Yote. Donc, Préfina Chou, et Chou Didi, salutations à toi. Miklette Matoudidi, na Bossani Yote, na Irène Matoudidi. Sincère condoléances à Bino, mes condoléances. Donc, maintenant, il y a Bayoka News Télévision et Pessimino, vraiment, ma condoléances, vraiment, sincère condoléances. On compatit ensemble avec la famille. basalaka ndenge wana te zongisa na malembe zongisa bamama nde bazoloba mama boneta boy musala ezaki azotangisa bana mama ndongelo tatera sina ina tangisa bana ngai yoya olongola loko ke na ningi eloko awate oyobi conséquence nango biloko osala kolela ba mama ave fiza na yoko kama azo nsanje to musala bisawa kwa ta yo ndeko ngane ko filme wana sino sota lelo mi ko lebe ko ngana ngane na bota yo me ko bota ngatenga oloko tamilangi na ngai bosi ngata mwa 2000 na zoka naka usanga biseka to na Kongo to supu ko pe na biso moko oto ka supu biso pe pona bitamu a toi le roi sala a réflexion maman veille a toi le roi sala a toi ça continue à faire ça mais pas votre main va et puis après on va faire mais madame ça ko lokota la terrasse nazo litala ngana bia na pale keke kulunga mele ko kuiba baba ko beta kama mo de ka beta lo ngana bilamba tout le monde ne va pas micro na yo ko beta ba ko beta mai na ko lo ku la ngana ko na kiria na mbele pa mai na ngana azo ça peut qui manero tout zambe ya zambe ya nzambe o apia ke ko zwana azo ça peut Donc restez branchés, on va suivre ensemble les lots à Cabo Italie recyclage des plastiques, la Katia,
masolo ya moto botikela ba wewa ba maseba masolo ya kwanga botikela ba teke kasi masolo ya agence de transfert d'argent botikela CH Money ndeko papa ndeko mama yo oyo ozwami na mikili ya poto olingi otindela famille na yo mbongo na Kinshasa CH Money agence de transfert d'argent ezawana pona ko servir bino yo pe oyo ozwami awa na Kinshasa olingi otina ndeko na mbongo na mikili ya poto benga biso na numero oza komona agence CH Money tosalaka mikolo nyonso.